Bandeko ya Congo Mikili, actualité ezwami na ngambo ya UDPS na ndenge boyebi ke masolo ezalaki na Belgique oyo ya conclave oyo bandeko ya UDPS basanganaki pona kopemisa président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Yango wana tokitaki na Parlement debout victoire tomeka kosolola na moko ya bandeko ya UDPS ameka kobetela biso ndenge nini bango bayambaki likanisi wana. Et en même temps tosololi na yepe makambo oyo etali actualité ya mboka ndenge zali kokende. Tolanda ndeko Medar Ipaka ndenge abeti milolo na micro ya Yann Mbala. Ndeko Mopanzi Sango ba destituer yete. Tolo balika ndenge zali bazalaki na conclave bako destituer président kakana kati ya congrès muto ekoki ko destituer président ya parti ba destituer yete na lingi na limbola yango kitoko po bandeko balanda ngai ezali ko destituer yete et pe nazo yebisa na bandeko ndenge bazolanda ngai bo vanda na ba salon te bo mesana ko finga ndeko Medar. Parce que ngai nde vérité na ngande ezozokisa bato. Eza pona kozokisa te mais tozolo balikambo ya mboka ndenge sengeli parce que parti oyo UDPS eza patrimoine national donc bien commun ya peuple congolais. Mais likambo oyo bandeko basangani kuna ba destituer président te bazalaki na conclave na bango ba lobby vu impunité zo régner na kati na parti. Lolenge parti zo tambola présence ya président ezo sala maloko la azate wana bandeko bazaki na Bruxelles po basangana ki mo ebele alors bango balobi non président Vanda ti bakende na congrès na novembre ndekuna na kati bakoyeba kopona banani bakozala bakambi wana bandeko bazaki na Bruxelles mengai nazali na UDPS naza awa na Kinshasa ba destituer ka président ya parti bongote. Hein? Ça c'est une pression politique bango eloko basali. Ezali pression politique. Ndenge fonctionnement ya parti ezotambola. Tozomona ba makambo ebele ezotambola na kati na UDPS. Bango nde basangani na libanda bisote tozali awa na Kinshasa. Soki congrès ya UDPS na 2010 bapesi bokonzi na Etienne Tshisekedi mwana mboka po akamba UDPS kolongola to konome ezalaki congrès basangani. C'est une pression politique vu fonctionnement ya UDPS ezotambola ndenge nini yango na bandeko na balobi ke non biso na lolenge oyo parce que makambo mingi ezosala na tango oyo impunité vandi. Lobi impunité eza mingi. Na impunité oyo eza na batu lelo oyo ndenge UDPS ezotambula bazala suspendu to bazala pe exclu du parti. Merci président engagaki de marche ya pré dialogue atane sika moko te ni na Italie ni Espagne et ce n'est pas Etienne Tshisekedi. Nous devons être sincères. Pourquoi? Awa, tolimbola ngombo, malamu. Scénario oyo salami na Italie, en Espagne, ce sont des avancées de M. Kabila avec des individus de l'UDPS. Il y a Félix, il y a Mavungu, il y a Mbayamba, il y a Kapika, il y a aussi Nani Oyo. Baza ebele scénario wana pona kotalisa ngo que personne ne peut refuser. Ba on nyonso baza bantibalere UDPS. Bazala ki bango nyonso kolongwa na Kinshasa kokoma na aéroport international na Njili bazala ki ya komemama na protocole d'état mutemema ki bango tikuna avec des passeports diplomatiques. C'est-à-dire bango bakanisa ki ceux qui va traiter na ba individu de l'UDPS que UDPS avec Etienne Tshisekedi angote. Ndezo amité. Ne pas sur sali bande ko na bisu ya libanda. Bo basala nini? Balobi te impunité le kimingi. Ba moni yango lokola comme si président zotika.
Mais il fallait battre na ba keleti na suka. Mbongo ya Kabila baleaki. Bato bazala kimia muta finga ngate na salon. Boza la kimia to ba vérité en mboka. Le lenge ide pesi zo tambola. Ndenge mboka na biso Congo démocratique zo tambola. Pour lelo yo muta ko wanga na ngwa zate. Ide pesi comme na mbutu mingi. Dans le plan de son fonctionnement. Tozomona ke vraiment bato zo tozate ba texte lego à partir na biso. C'est-à-dire, on commande même lelo. Même na CENI, la CENI avait dit. Tozomona deux lettres différentes. Lettre moko na signature ya muke na so ya muke. Lettre moko ta la so ya munene donc caché ya munene. Mususu ya muke. Eza nini? Exali groupe de Mamamfungu na ba Félix ko sala ba scénario na komba Etienne Tshisekedi nde kuna kombo ya IDPS, dignité ya IDPS, crédibilité ya IDPS, valeur ya IDPS so sala nini? Ezo zinda. Nde place bande ko bazolobi ke lobake no impunité trop c'est trop. Ba sali mabete. Nana ko wanga nango. Même du côté Kabila. Est-ce que pour prendre le Congo en valeur na olenge ko kende likolo UDPS et fungama Congo démocratique fungama il faut engager les UDPS à travers un groupe de gens. Oh Etienne Tshisekedi lui-même n'est pas là, ils n'ont pas été mandatés ba sali ba bêtise na bango bazo zangona kombo Etienne Tshisekedi et na kombo ya ba congolais justement na kati ya parti UDPS et là comme on a kati kuna eza ba scénario na bango ba ko futa nyongo ya ba congolais baza na compte à rendre na mbonga bato ya M. Kabila. Ceux qui balien mbonga Kabila, ba yokana Kabila akutana na bango ndenge bakutana na mulili. Ezali makambo ya IDPS, ce sont des contacts informels. Balobi boye, ba destituer Etienne Tshisekedi te, mais c'est Kalonzo des États-Unis à New York, yende bango tant bazalaki na Bruxelles, na zana Kinshasa. Bango na Bruxelles balobi non, ba ezali conclave. Un organe suprême c'est le Congrès. Un conclave et le koloko la conclave salami ezali tiersi ya batu basangani bango balobi ame ma parti ti na tango oyo congrès kokota wana ezali bango. Mais sur base de quoi ba famille ici c'est qu'il faut na lobby boye wana bango wana ezali bango na lobby c'est une pression politique envers qui? Envers leur chef. Bango te batu kolongola Etienne Tshisekedi na lobby malamu. Bango te batu kolongola Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi batomboli na grade ya président du parti. Azalaki lobby kuna président national du parti. Mais Etienne Tshisekedi reste président du parti. C'est-à-dire na libanda mboka, na kati ya mboka, na Kinshasa tangu azali président du parti. Pour lobby azalaki président national. Bokese nezali place wana. Mais awa bango balobi te président du parti azota la lokola azota la te makambo yo ezoleka azotika bantivaleur les antivaleurs bazo tambusa kombo d'abord honneur ya kombo na ye dignité ya kombo na ye ezo sila likolo ya bantivaleur wana nazo loba bien nous devons être sincères ezali patrimoine na peuple congolais donc likambo oyo nde sali bande kuna biso wana kanda balobi non na lobby na yo c'est une pression politique babenga tala destituer Etienne Tshisekedi, c'est-à-dire tout élu de PES bakofanda d'un commun accord UDPS mobimba les organes nyonso awa na mboka Kinshasa eza nani kolia mbongo sinaloba na yo na lobi na bino awa bande ko bolanda bien les contacts de Kalev, les contacts de Mugalo, ce n'était pas Etienne Tshisekedi. To banda yango ezali ba Félix Chika mama na tata mwasi na ye ya Marthe mama na ye soki bato azo ka pasi wana c'est dû à ça ozo ka bien eza dina likambo wana banana balembongo bango ils savent ndenge nini balembongo bato Kabila membre de pesi ngana kinango lembongo Kabila obe ba organe no sozo lembongo Kabila bato bazo lembongo Kabila ils seront des comptes à rebours à M. Kabila. Kabila a commis le col en Paka Sassi Azoki. Le col a Zokende a commis Paka Sazoki. Na kati ne sobe a kutana nzete a beti. A kutana matiti a beti. Muntu akenda ki ne bokila na werere a tutiye. Donc o a commis comme ça c'est-à-dire Azoki. Bango pe ba pikana mutambo ya Kabila. Na mbongo wana pesa ki bango. Eza lo kutate? Nana okosa. Ke bale mbongo Kabila te. Eza lo kutate. Kale va kendo kosani na limete. Kalev a kendo kosani na Bruxelles.
Mugalo ake nyonso wana avant peut-être Mugalo awa na 2015 oyo même na 14 koluka président du parti avant que président akende na poto na 2014 bakende koluka nini contact utaki wapi contact utaki à partir ya petit sœur président Chika baki koluka ye comment faut trouver Etienne Tshisekedi est-ce que Etienne Tshisekedi devrait avoir mon Mugalo basorana Mugalo ezali bango bakutana na ye Mugala keka maboko na makolo ke ngai naza na poso kutana Kabila parce que une facilité c'est quoi il faut corrompre bango financièrement batiki couloir pour kutana Etienne Tshisekedi eza bangote dialogue mutabanda kena on a 2012 Etienne Tshisekedi alobi dialogue à un seul point à l'ordre du jour contentieux électoral et comme on a ngambu ya M. Kabila alobi je suis fatigué de négociation en négociation ça c'est Kabila. Donc il y a l'embaki. Alors, eloko nini le loyo Etienne Tshisekedi abanda sous na mesa moko boye. Na Kabila on va parler dialogue. Yo aussi mon dictateur azongi sabo konzi à travers un dialogue. Yezala kawapi. To wuti na ba concertation. Et chèque de la concertation c'est parce qu'il y a eu manque de l'UDPS à la participation. Et simbité ba concertation. Et sur qui wapi. Le loyo bazo luka susu. Kaka dialogue wana po baloba ke non. Tozi gros ya Congo démocratique c'est l'UDPS. Et ko simba kate peuple nyonso balobi. Angara za na Kinshasa, ngara zo lobanga za Kinshasa. Peuple même mutazo teka matembere na balabala. Même moteki mai, batu nyonso balobi biso na Kabila ici esili 2016 oyo. Aye ba ko respecter délai constitutionnel. Apesa yango ngwende nango po ye azo tambola. Oh ya lembongo Kabila. Ye tala. Recherche donc avis de recherche. Na bato na kati ya IDPS balembo bato Kabila. Avis de recherche na bango. Baye bango. Aujourd'hui Kabila fuit le Congo démocratique bango pe baluka nzela ko kimana nini. Ezande bongo. Mo pazi sango. La ndanga malamu siko nazo pesa réponse kitoko. Nana organiza ka élection na Congo démocratique ne to salia. Na 2006 nana organiza ba élection. Na 2011 nana organiza ba élection. Même au ya 2016 nana organiza ngo. Ba élection apaisée et ko uta ndenge nini tandis que ezali dictateur mutazo ko organiser ba élection. Bato bazana liboma na mituna bango bazomona. Ye mavungu poati tango élection en 2011 Etienne Tshisekedi alobi ke ngai na ke ko kote élection parce que le peuple est en danger na bikisa bango. C'est ni wana ezalaki ya mavungu na Félix. Ezalaki ya bango. Boni ko kosa batu na modelo. Bokende ko vendre na Kabila ye mutazo organiser ba élection. Il y a deux principes, il y a un principe na kati ya ba élection. Il y a un gagnant et un perdant. Ceux qui ont gagné, au fond de l'angwende, ceux qui ont perdu, le pouvoir na kimia. Yo qui nous revendent dans Kabila dictateur. Qui n'en a de vendre parce qu'il faut apaiser des élections. Élections apaisées où tu as? Pour un glissement? Pour changer la constitution de la République démocratique du Congo? Et dans l'ordre politique, c'est quoi? Il y aura toujours une guerre pour que le Congo démocratique et Koufa, les colons et Babylone, on a besoin de et Talibango. Peuple congolais a besoin de makamni sur sala. Azomona yango. Mouto a organisé l'élection dans le Congo démocratique, c'est Kabila. Donc il est au vent d'un dictateur, organisateur. Est-ce que c'est n'est pas indépendante? Commission technique, est indépendante? Kabila, ndenge tozali yao. Et yebani bien que, banda 2011 à côté, ti lelo tokomi 4 ans. 4 ans. Par année, il fallait pas payer ça combien? 250 millions de dollars américains. Pour 4 ans, il coûte combien? 1 milliard. Pour organiser des élections. À Bongo Sikoyo, ben individu a eu des personnes. Bazo qui ne coûte rien Kabila parce qu'il n'y a pas moyen d'organiser des élections. Tous en Bongote, tous ça le gouvernement d'union nationale, basé là bas poste ministériel. Ba Congolais bota la kabatuwa na malam. Bazo là bas poste ministériel bango malam pour ba kende kuna. Après ça, poste ministériel, nous voulons partager. C'est une épave. C'est une épave, pardon. Le col a bandi wana lembi trop. Tokoli a tena simanaye. Yango baké ko sala kunate. Baké sala fusion na bango na M. Kabila. Vous avez makabazo sala. Batu bakende ko soutenir Lemba, ce n'est pas ça l'IDP. Ça c'est Bruno Mavungu Poati. Lemba ça avec to nazo loba. Tikangana loba yango. Ba Congolais ba lobby dialogue ezali te.
biso UDPS tolobi dialogue ezali te na UDPS bato bayebani dialogue ezali Félix na bamavungu ndenge bazosala buzoba na bango wana ya pré dialogue bazela na octobre na bango bazo ba poste ministériel soki bato bakendaki kuna bayebi ndenge bakendaki po na ngai wana etali bango bakende basala transition ya mikolo misatu epe bakabola pouvoir na dictateur 25e commune ya Kinshasa et comme na genre na bango nyonso ba participer na 25e commune oyibite ezani fausse commune de Maluku nde e comme na bango nyonso ata bino bomaki mutute bino pe bokomi na kati na lemba ce n'était pas l'UDPS ngai nazoloba yango ba biloko wana ozomona UDPS wana yango nde batu bandeko na biso balobi balembi na babiloko wana parce que impunité comme makasi na UDPS babiloko modele wana lisanga bonganga si azalaki na kengo wadonda na ba concertation lokola il ne se retrouve pas a mimoni saki na katité que na ba poste ministériel azalité kengo wadonda azali ko demeurer na kati ya Sénat do ya lokola kengo wadondo arulaki bango azako se retrouver te lelo azo kosana na moniere que non je suis un opposant par rapport à qui à Kabila. Oyo bazo kende ko kabola bango nyonso pouvoir. Oyo bango nyonso bazo luka glissement ya Congo démocratique na ordre politique, changement ya constitution, nde bato modèle wana. Mawa trop na bango. Alors na Sainte Thérèse bande ko bakendaki. Bake balobi dialogue yango te. Mboka et s'affichaka na élection. Soki mboka et s'afficher na élection, c'est-à-dire bakambi nyonso bakopona bango kopona bakambi banomaka bango te peuple apona batuna ye légitimement nde salama ikuna pona kolakisa ke ezali ba manœuvre ya M. Kabila atindi batuna ye bake kopanza Sainte Thérèse kuna y a eu de mort na ngambu ya M. Kabila batu bakufi kaka batu wana bango pe bakendaki kopanza tangu kamere babandaki ko sambisa ye bango kaka bango wana lelo bango wana nalobi na kamere te parce que kamere n'a jamais été opposant nana malamu hein ata monana ki na Sainte Thérèse ata akimaki ya azala opposante il travaille en coulisses pour Kabila yango ndo moni kaka ben infiltré baza partout donc manque ya culture politique na Congo démocratique yango nde trahison ya mboka na biso ezokomona ata ozomona bango kuna si ba mingi bazala kuna ba na hémicycle ba mususu bazaki kuna bazaka na hémicycle ya M. Kabila basala ka nini kuna pour nini te balungolo ba ke non biso po Congo changer immédiatement to sanini to tika hémicycle parce que ezali organe délibérant et de contrôle ceux qui to tika yango tant to kobima moko otambla malamu yo si mona dialogue moko et résoudre les problèmes à Congo na lobby boy UDPS oyo UDPS et botamaki c'est parce qu'il y a eu un dialogue en 82 un échec du dialogue UDPS est né 15 février 1982, il est passé botami. Si ma dialogue moko et Simba quitté. Toyé na 87. Na 87. Parmi les 13 parlementaires, donc le père fondateur de l'IDPS. Mobutu a bango à travers un dialogue, Yamabe, baké ko se retrouver ba musu na conseil exécutif, ba musu na conseil législatif, na institution ya Zaïre à l'époque. Bango no sukuna, dialogue. Palais de Marbre 1 2 3, dialogue. Résultat na Congo démocratique. Toke musikate San City en Afrique du Sud. Dialogue. Dialogue wane utaka wapi. Pe dialogue wana po epesa nini. Échec. Ba concertation wa musikate awa. Comme concertation. Où en sommes-nous? Participation IDPCT. Dialogue. Na dialogue. Jamais ezalaka un pouvoir légitime. Na pouvoir ya dialogue. Bo sali partage na bino. Bo vandi kuna. Bongani kuna ba point essentiel bolobi ke yango oyo ezali ko bebisa mboka si manango to kedela ba ponami mais Congo eutaki na maponami to salaki yango et pe mutazo ko sa dialogue wapi kaka oyo ye moko za signateur ya accord cadre na accord cadre ko kende pe ko sali saka dialogue wana te dialogue pe ko kota ezaka ka ya ye moko c'est-à-dire Kabila zo luka glissement forcé wana porte ouverte nango ezali UDPS oyo Félix na ba mavungu bazo sakana ce n'est pas l'UDPS patrimoine national
bazo sala aventure na bango dialogue ezalité dialogue eyaka te dialogue ebongisa Congo place mon côté dialogue ezali échec ya Congo démocratique surtout comité na niveau ce sont des dialogues en dialogue. Merci bien. Pour la politique basali esengeli basala ils sont libres hein et loko basali baza libre Banani. bato ya G7 wana bazaki na majorité présidentielle baza libre pour na ko dénoncer omoni ngai naza opérateur économique opérateur politique ngai musala nanga eza nini ko dénoncer mabe rôle nanga liboso yango wana mais bandeko na biso lelo soki bazo kokosa babikosa bango moko eza malamu parce qu'il se trouve avec Kabila bato bapesaki kombo ya kanambe bazaka na G7 wana tandis que ce n'est pas un Congolais ba subir yango bazonga nzela moko ndenge bato bazali ko souffrir toza na la rentrée de classe mais lelo eza na mabota bazongisi nanu bana na classe te bandeko na biso balingi koyoka te bango bazalaki na kati ya constitution tel que Kamitatu yenda zaki président de l'Assemblée à l'époque tango bazali ko bongisa constitution Congo démocratique basalaki yango pona intérêt bakimi pona nini babanda mais ça courage hein po bazo tika mais peuple a moyen bango peuple a yebe bango ke bango ne bateka ki Congo bateki Congo ba mona yango eza malamu ba dénoncer il fallait loko wana salaman liboso na tango yo eza bien parce que Kabila déjà se sent déjà isolé ne tozo kendao timi kolezo ya tanga okomona hein bauti wap la majorité présidentielle lobit na assemblée bazalaki 70 lobby si ma assemblée plénière bake ko sala lisanga combien 80 députés et sika moko ba lobby tolungo wap la majorité présidentielle 80 députés lobby bazo sani bazo longwa Kabila va se retrouver seul mbongo moni ba congolais nazo bono manque de culture politique. Un bon politicien est constant et déterminé et engagé. Babiloko yotozo mona wana mbongo ezo somba bango président ya parti politique na yo ba pesio mbongo ba lobby désavoué yo pe na désavoué. Alors ce sont des et on a pas politiciens. On a pas politiciens. Ba politicien à mallette. Ba politicien ya simandaku ya mallette. On a pas politiciens. Hein? On a pas politicien. Et ça, Sony. C'est Kabila de quitter le pouvoir avant que le pouvoir ait ticaillé. C'est clair. Quelle fissure. C'est très clair. Tala. Moi, je pense ça. Nazo yebiso réalité. Kabila, ce qui est sincère na yemoko. Et l'autre, ce que salami na ndako na yomoko. C'est-à-dire, ndako na isa mal géré. Ozoka. Hein? Atika. Na pété nous avant pouvoir être ticaillé, atika na ye. Oui, ba gros poisson, ba ngonat. Ba bandi ko tika. Nana boyaki. Nana boyaki na ba mibu no lelo tozo kene ber 14e année ya monsieur Kabila. Hein? Bongo ba mibu no leki nana boyaki. Ils étaient tous mobutistes hier. Lelo kabilistes. Alors ba ta modèle wana benga ba manani. Ba za politicien? Quelle opposition? Quelle opposition? Pour combien de mois Kabila il est là pour sortir? Quelle opposition? Yann, nazo tuna yo malembe. Basali plateforme na tango yo. Oh bazo déjà 80 nengo autour basi. Na lobby oui. Bako peser oui. Bon, ngai tango bato bakoyoka ngo peut-être ba lobby ke ndeko medara azolo mabe. Je parle la réalité du Congo. Makambo yo, ceux qui a eu des politiciens en RDC, on ne pouvait même pas s'allier à Kabila. Ba Congolais nazo tozo benga ngo ba politiciens malade. Baza constanté. Manque de culture politique. Bango kaka mbongo. Tala batu baza kuna. Batu balinga komisa Kabila, docteur nanan. Bangote. Kombo ya kanambe utaki wapi. Bangote. Bongo lele koma bende ngini. E panzani, mwana zobo masusu batata. Akomi ko bongo batata. Bakoyoka. Nano ebeti bangote. Ba Congolais batala ka bango malamu. Congo démocratique. Et là, il y a un bon gouani ezoya. Parce que 2016, Batouazo Bossana.
tozo bossa na que tozo récupérer pouvoir peuple congolais a récupérer pouvoir na impérium pèse la droit impérium pèse la droit bato bazo bossa na mingi tozo kende kuna défection ezo salama pe ezo tout at bato nyonso zo bossa na keno ezaki droit légitime ya peuple congolais lelo tala solo etikala c'est solo hein lelo yango nde ezo salama ezo pesana mais na lobi boye bandeko ndenge bino bozona nanga na basalon na bino bisika bino bozo mina bandako na bino to ikampiko tozala mutu monko to keba na banti valeur na kati na mboka na biso Congo démocratique oyo nyonso ezo salama na Congo to yebi place tozo kende osuka tozo kende kosuka na shit ya régime ezali shit ya régime nde oyo ese dessiné na pete yango moko eza nango ne lokote ba wanga na te yango bandima ceux qui baza sincère baza la sincère tel que na parlement tala yan oyebi naloba na yo dans 2 semaines nandaka malam dans 2 semaines assemblée kuna hémicycle majorité zo bongwana ozona nanga bien eko bongwana motion ya méfiance ekokota okomona yango okomona ndenge bazobongona ezo ekobongona yango moko. Na pesi bandeko na ngai mbote bandeko mingi bazobenga ngai yo ndeko medar ozoleka lisusu te nga pe na koloba botu na bandeko yani yo ya liboso na ngai bakimaka soki bayoki événement moko elandi ya makasi obe eza ya makasi na mboka baye baya koyoka ndeko medar menga na tuna bango bakimaka nga pona nini ngai tango susu vérité na nga nde mutekimisaka bango po tango bino bozoyoka bato wana ke bavandi eloko moko me ngai nazali opérateur politique musala na ngai ezali kodénoncer mabe nde nazali wana tozokende tozali nesengo parce que dans les jours qui suivent bandeko na ngai libanda biso awa bandeko na kati ya mboka na biso ngwende na biso ya bokonzi tozali ko se retrouver yango dans toute légitimité et dans toute liberté dans toute démocratie bakomona ke bao nyonso bayaki na voie moko illégale na Congo démocratique et kozala pasi pona bango et pe ezalaki malamu lobby le régime de M. Kabila de M. Mobutu bato balukaki moyen kobima libanda mais mbala oyo pona bango ekozala très grave ekozala grave boka moya yango te hein parce que nde bango moko nde bazoluka ngo soki balingi bongo te bao bazana ba institution oyo frauduleuse tango ya ko rejoindre bandeko na bango yango oyo mais biso ba congolais tozala eloko moko na libanda na awa bomoko ya mboka ekamba biso pote tozala peuple congolais.